Et à la nzela musu pour réussir il faut les canalités sans humiliation ici des athées maman n'a jamais conseillé et à la nzela musu pour les quand on tourne mon père et là on musu so prendre vola on tourne oh nai yo on est nzela non ba baissant on est dans une chose différente mon père ça nzela vraiment non c'est pas un problème oh expérience ne peut pas être un sérieux et pas n'engage à la faute de ba la faute de bébé oh ça toqué ouais comme les choses tout bien on est à mon ouais on a ni fêté ouais on a ni que bomba c'est que si bomba ok on bête dans ma série on va te payer te bête là ba pire pour ça que on a ni quoi que ba na quartier on va on a pas bien na tombe de mettre dans ma série parce que on a ça là pas et la classe il y a maman na que na big na zo ba kwa mécanicien petit camion oh maman ya big faut bimba big na kina ngwa sur maison de baby et puis big na ku faka na va passer sur la personne qui est couffé dans le pépula maman les chèques qui n'ont pas de quoi donc il y a sur la classe mon souci de venir avec une abattre la salle nous sommes si on voit tout ça les chèques école téléphone pour commencer à appeler là si quoi téléphone on a commencé on a chargé puis faut na fungo la corde on a donc la semaine là moi squat à ça pas dans la mot il y a une sécurité téléphone côté va changer là et kufa apana changer kana misapi bi so pila watu kote na kenda kotika bati na excitation bati na ndege asemi ni bumevi et vimba ni commence na kana des ans et puis la rata c'est na 3 mois. Voilà, merci fidèles chers internautes, nous sommes à Kinshasa sur KTG Culture Africa, chaîne éducative, chaîne number 1, chaîne numéro 1, et ce que la caméra sur ces informations, que ceux qui osent s'abonner à KTG Culture Africa, au côté de la décité, nous a bien, info réelle, toujours une émission à nous, au Linga, au préféra, donc on de la solo, on a eu son plaisir, avant de nabino, d'Arcasimo, on a toujours, on a présenter à vous, pour nabino, n'a pas de la mission, l'autre ya mimoko oyo omesana kolanda mutu lokola moi na plateau la biso oyo abengami na kombo ya pasteur John Lité ya pete awa ndene esaka bino esika toyoka kozwa batoli esika toyoka kozwa baconseil tokosenga na oyo aza na derrière ya caméra sénateur Lutete ofongoli biso plateau ozwi biso invité na biso ya mokolo moi lelo pasteur John Mbote bon année 2024 alors, déjà le 28 décembre 2023, bientôt, c'est ça, année la plus de 2024. On va essayer de faire la KTG Culture Africa. Alors, ça va, il y a un peu de choses. Si on a vu que Kenya, côté où je suis passé en Bakoté, si on a vu que les ambassades, je suis déjà salarié, je suis passé en Bakoté, ici, qui les a volonté à prendre une dimension de l'ambition. Vraiment. Et c'est mon engagement de merci dans les temps de l'expérience de la OIO, mais c'est mon engagement c'est. Et c'est mon abbé de la route, on a des qui ont un guide. Nous pas bien à répéter à la zone là. Ok. Na lula nzambe na santé de la pesanga na. Tu as pesanga petit. Fallait pour la compréhension. Il y a solo wana. Soko mani ndo yo chola. Nenga kuna santé ke nazale. À l'aise. Et ça et là, on a tiré dans la devise. On a tiré dans la devise. On a tiré dans la classe. On a tiré dans la classe. On a comité à la classe. Demi-finale à vie. On a tiré dans la vie. On a tiré dans la vie. On a tiré dans la vie. So tali kama unazotera bona ndio kuna zodi deposit ile kana ndio tunaita depopia ya eh basi hapo mwende nasema hiyo kulini kwa sababu na nini katoto tukakati kwa janvier ya mwende ka mais donc qui m'a pété pour tout ça et c'est mon action de continue 2024 nzamba chaque année ils ont makamoko ya sikia kana msosio wa kwa vraiment permutation ya ko babonga akembaka akana ni motema pero ni motema ikoka kinzama fungola kesi conseil de la piste Kuyamutu est apprécié. Voilà. C'est l'un des deux yabats. Mais quand on a décidé de commencer, il faut qu'on ait un et pour un bilan. Vraiment.
Voilà raison. Mingi batika na nzela baki na nzela challenge. Bakoki so na nzela te batika na nzela. Misusu batali mweza te basede bakoki na ngabo Satan. Vraiment. Oui. Ebele. Bamoni zele ki mulai bakela pe na pembe. Tango yo botala balinga basimbi yo moni challenge la kutana kana bakabo e kopesi son kwa kemba makaba. Makasi. Vraiment. Faux challenger. O akutana na bagati. Vrai challenger faut que na batila oyo yo mo sentir ki e indi. Otali na ningo vi souci. Otali na leki babongi yo mukolo pia na okele wa na okime na nzela nini. Ya mone makambo pa. Ko na pesi na mobata na maske esila. Mama. Comment si la masque ndeni? Ndeni masque. Via challenger. Vraiment. Ozala masi mobile. Et pour na katete na mtalixia. Et pour na katete, ce qu'on a ba douleur pas si wana. Depuis la biso sagesse ya koma mini pour ça makamba mine. Maman nous a fait ce conseil. Vraiment. Olenga mutabongia vayote. Na kamwe. Lenga muto na suka sali nini? Pour comprendre. Et quoi ta passe? Vraiment. Demain sana moya 2024 karatezo sila osengo sekatema mfuma bembeli wa c'est au 2024 a renouvelé championnat bandisi sika ukitana na kinaku neno kinaku pana leo moko foyeba ya solo yango moni na ba chaque fois vie est très compliquée kozaka bita makamba batite mwana na yo ozo lingina yo makamza batena kati na yeye esa libota na ye te. Na mwana papa tanga lipo mwana peke ni université. Soko tangi te mwana mabe komba papa ebe. Mais mwana la pona njela mo soko talo sibi mutu. Vraiment. Ati famiso na njela so nyona na suka koma mutu nani ko dika batu atanga. Challenge. Eko ta passe. Kama kambo. Efana. Calcul compliqué base. Yango mwana tozana vimo ko mwana. Mingi ba sélectionner na l'Europe sur hôtel azali na puité. OK. Nazo bilo kule. Vraiment. So yemo ka bika nsenga kuma pote likela ngai. Nga jo azalaka na moto kuma na puta uta na bowa. Yango moni nzela biso liyo lesi kuma na kwa kutala alangwe. Onande isuka. Olangwe vite o mona papa libéré. On a besoin conseil. Utakuita banga na ndako mangungi te kwa itakuita. Ndio kolala na yako mangungi zake mona toki koti koma. Mutakuita banga na tena kusoma na kututa taba sodo kutaya azoyemba. Azoloba. Lelo mona moka nunu iba mata yona na ngome mbula pero dingaye yo donc mbula pero mi chaque jour. Chaque activité mvula oyo yokanga très bien. Tant que pesa va conseil dans votre union sur les collègues à la place de fangité. Qui ça c'est ça. Obana na mboka ofanda wapi côté nzamba bonne déjà place. OK malé. Na ABC yo na betaki tourna kingabwa. Na tena ba vidéo batindeli ya cité du fleuve. Maman Maïti pour les cabagés. Na cité du fleuve. Place de la spéciale. Na lobi na yo pour comprendre très bien. Au taliba mai na soki le bango na wako ekole miso so na Kinshasa. Nous sommes sur la fin de l'Église, nous avons un makara sur notre côté de bateau. Nous avons un côté de zone où on appelle danger. Maman, tali batule bazo na tuni bakiti na ba beki banda kwa sema kufanda wapi. Et puis fleuve va ndenge toni et débordé. L'union se zindi et puis tina ba côté TP. Ya so nous avons la TP qui est maman, vous sentez que nous avons dit même gardons au oh, parce que la lobby n'a eu nyonso et depuis tous les autres qui bon comprendre les cas qui viennent à côté à ça pas d'aliment ce que vous avez pas d'eau voilà mais il y a des cas qui au moins à niveau mais débordé pour sentir que danger si quand on est sur la docase quand on est tous les autres qui ont côté et dindi n'a pas payé aussi le corps Brésil ou mais et makambo compliqué parce que na lumu ki le koni ba tanga ke makambo compliqué et le ko sala boni le kosi a ko faire valoriser mon to ko ko la de la moment on a pas ça dans batika ça va pas faire mon bébé to ko tuna to kati ba na ko kata ka ba tete ba ni ko ko ki ma danger pertinent bisala sa ba sachet ko tumba mimi ngematina mapata pesa kwa kideza pesa ile tura mo ya moi tala ba moi
ndenge ezala na lelo débordé okoli na kisasa tokoli na mokili moi tosenti ke moi ezalaka na ezokende komi mabe okomprendre yango foli nango ezomataka kozala na 4 tokomi na 6 okoma na poto hiver ezalaka kokwea eboya kokwea ekomanda damu ekoma koponaka pays hiver ekoma kobima mingi na bakote ya Suède, bakote ya Russie, Ukraine, Pologne mpe ndambu, kutu France, Belgique, Italie, ekoma kobuka. Mama nazolo bebe polele. Oyo azoloba mokili ezokende wapi. Lokosi ya mvula to gagné tokoperdre biso na mokili. Yokaka bien donc place. Namoni comme si fait du monde boyaka te biso tokoma mokili na kana esa nzamba ayeba. Okomprendre mon père. Très bien. Tokoma mokili sa nzamba ayeba. Solo quoi? Dikola lokoso. Tozonga na pays. Mama. Yokanga te. Élection esalemi. Parce que Nathalie qui est pas tout ça possible pour nous sur le pays. Bien sûr. Nangala bien. Mais il va possible pour bayi. Donc quand c'est petit moi ça na quartier de Bissou, na bien petit pour passer la sukanga. Azana ile kina na mbona. Mama azana boutique ya sali, c'est na bien boutique pour na pese kilo. Na songela. Mama sana no ligabo, pesa ni ba mili kama ndanza ba sabi, zama ligabo. Comme il n'y a pas de temps, il y a une boutique, il y a une attaque au postulé. Il y a un postulé aussi. Maman, je vais ici sur ma ligne. Vraiment. Tu vas nous répéter, pourquoi tu t'as quitté? Tu n'as pas make-up. D'accord, ouais. Maman, mais quand on a postulé à chef du quartier. Oh. Si vous posez un chef du quartier, vous avez un avantage. Il y a pas barabara. Vraiment. En plus, Yokama, même dans le cas où je suis sérieux, période de ça, ils ont période pour garder, maman Yokama très bien. Si on combine 20 petits colos maîtrise, nous avons ça au thé, nous avons exigé au thé, nous avons sécurité. Libéré, nous avons donné ce tournoi, nous avons dit, ça va nous battre, les tini vont battre. Il y a un moment où ça n'a maîtrise, n'a eu, mais malheureusement, nous avons dit, ça nous dit dans la famille, nous avons dit, dès Nazaria, naïba bakotana na famille soki nazwi na bolamuse bango na mokeo na komona soki nazwi te na kofursaka te ngamona nazwi te nakokipe bino na nini landanga bien mais lokasi ezopesa conseil ya seri soki ozokende na vie kosaka kontinensi na motu te mema yopesa soki vi ya lofundu ekingaka motaza na minene akwea moto ya lofundu aprogresaka na miso bato bakosekame na kati maka non, très bon, c'est très bien. On a mis qui ça dans un simple. À quel moment les gars, on sait quoi tu as comme une lipa. Nous sommes venus par amour. Na memanga na confiance moko kole kamisa oui. Na kabela na courage na longoloso son. Na le kasem facette il faut o la tête. Ko se kani na ko finge vim sa tu tout ko ba beje biko. C'est ça. Ngoloni na nzapasi na sa. Na kosebo zo se kanga na so mega. Kote ko sima ba ko ebe tani. Lelo na tina na kaka kata mabiko ko fungola. Na kutanga na lelo na kaka ba cholo zo l'excellent pas pamba. Usala zo disaki. Exactement, ça c'est ça. Na so ba ko dele. Et quoi ta passe? Kote no so ko kende se ko la formation za bazo chali. OK. Ya mo moni se pena ko na ne se be beti o kota to zapia. Chaque année ça un plus au fungwa. OK. To ya peut dire en 2013. Dans le moment de 2011 2012, na kenda le ba courir ba to ba bisi ko mata na debali ke to na 2013 kupemba. Zamba ka kusana paso ba ile suki muzamba mbamba. Vraiment. Ce que ce conseil. Et quoi ta passe? Asala kapona kimusantu te. OK. Asala na bolingo na mawo. Atala ba confiance uti na motema. Motoma de ka sambela te persévérance ya kabalingi na fongola. Na ba lobi esala me on ngoka okanisi. Ozo kanisa ebuya. Okokuta na nzela na ba tuma besa. Motema na sika différente mo pesa nzela. Vraiment. Nasa ba no polele. Et quoi ta passe? Oh, expérience de pesa bino ku sérieux. OK. Et pas na ngai za na faute te, ba te ko faute de bembe. Wa ta toke. Ba ko mele so tu bere. Et pas ko se ba. OK. Makamesi. Wa so ta la fanda. Na bima mo na championnat chez na tubela. Na novembre nza ba koninga mosala. Bongo église na nga on a te mapango. Na ka mwidi ka kana. Kama. Et quoi ta passe? Et femme.
lelo toza yango moni mama zakachena ibagati kichale sila na somo bana maloba adasa lesi so za mobali ibale pona bate bana pe baina na tena mwana boko yana désordre masana vérité kina dinya madame ko bana baina tera kwa mama vraiment mama biso to ya ni mama ya solo alo belao ngade biko kola so tenga gaboy pet Pepe suna mei pa. Il a des peines de la perte. Là, quand on a fait des classes, on peut me recevoir, on dit, va carrément aussi, ça qui est des mots. Vous avez ma souciance à couper le baya. Nazaro bela yo, zela classe na mama, na kenda na bigi na soba kwa mekanisa petit camion. Mama ya bigi, forme bimba, bigi na kina ngwa sur maison bien baby. Et puis bigi na kufa kana na pesa ndio. So la pesa ndio ndio kufa na ndiko pekula. Mama le okapenda, le cheki na ngeza ndio kwa do. Ya solo na bana classe mususu kwa bimi na letina batala sana msabina msika kwa mtasa sasa. Le cheki kwa ye. Ya solo kwa kimera wako boya wako. Ça c'est à vivre. Ce que Kalizé, ça c'est à vivre. Et on demande un vous là. Vous voyez pas ça chez moi. Si on a deux choses qui a sans faire, il a dû faire. Na kata ba pa pesa lika. Ngemu na kata. Ngesa lika papier yangu. Kuna ukomani ngango na zakati. Kwa maana pesa bilo kaesi papa kaza na komeni mingi na papier si desili. Muko na zaka 10 mama na tableau na keka na tableau na chabu itikanga hapo tindaku na zoba te mwana mtoke ko mali papa tani bi ozo seka mama na zobe te la shema vraiment ya mama ni vi tikata mama watu okay ayala na banzilo batu bakompena bati vraiment ame mama batu na ina ndila kumute okay ame mama ndila licho au mama ndila kuresha mboka kabila bakabana mboka tina te mais bon venir madame c'est ba chayoka te voilà akabila banzela ngolo comme soki ko nyokwa mtona nzela ngolo le fasha poto pete yoka na kredi akabila mama na soba na makama nzela soba akabila banzela pasa misala ko bakabila di fasa na famifo misala ona misala osala kama no kokota toto kontu ko kene mapoto kuna pemuka trajet tango ko sala pe o mwasi to boba dembo ko pasi ko autorité okay makamso ko sala ni bai pasala te ko kemba kala charge ale so ba charge baba le ni amu ni ngana société mama ka société ça va société na ko malobi tana na za bi pesawa o finanga o toro na za kuna te e la mba kwa ta mtu na kipabati mama na spoti na pantalon mo de semaine da utakabela nga tricot na chela na ina ite tili ya solo wa abeta solo garçon na zaba pa ba refula biso na kabila ba kanga biso na la vache ko zaba kotia kuna ve on a pas de kabila ba bina ngola na tigo una ve ba kana biso biso to ba kanga okay ba kwa biso na kade kashu mama ba so so tina frontière na lebudu Babonzo na ngamu ya chela poto longwana ti chela makolo de 6h à 18h. Ah bon? Mama, mio se komi kilo. Ogolia na ngo soka biso manyoka bulolo bachaka na mama. Ole na nyako timbo muno ko beliki ni. Nzala na libu muno ka ko mutele. Okende wa. Kwa ko zunguma na mabata na soko semyo kwa kiko supa kwada ada poto mwana na sekretari usenga. Maman a fait ça yo to komachela otalinga boborele il pas changer couleur d'accord mon vert mon bleu bakanga kiso na tenia encore koso ko sa misa ko famille ko fumala ta tenia misa ko sima na ko tebe bebe ko bakanga ngana tu commences na tenia kata na mo to komi na maya chela wala ndio ya misa na sima to koso ko de garçon ko ko famille bana yeba été abimisa ko mo be ya kitoko to chemise abaka mena meskizi ya to ba zona chemise a merci na longola wana kitsa na zona na lata tana na kene sko yo kabinda na ndeka fana normal ona na sasa wasu na zuri sko skula mituka mbongo mona wala na kabinda afana ke Luanda na beta ba mbongo ngombe ko to maka tiba 800 $900 sko na bita beta na tu na kini bona yango ka mama na binika binda bona so zo bis na na tadi ko wana mwanda ti bomba chi. Vous avez dit que vous faites que vous savez tout et fou d'abord.
Na komi na boma bo. Taxi. Ti matadi. Na lena matadi bo lobi na ngo. Mama, biso express ke biso ba chaka TV bo. Ils ont des sous de vie à sika. Après ça na ba dato ba boule. O ça dit que le gars preso. Na ya bisa c'est na ça dit que soko tendo to na musala, because on joue la musima. Soko la mission na kobanga ba to na linza zala. Na livre na misala pamba pamba pesa ngava valeur. Tangu na ko ça c'est na zoki kati mama na teya mingi na mura. Ndena talia musala zo besate. Et puis gretu na mata na soka ki bilanga tu na soka ki na kaba ngona mwanda. Tangu kuna mwanda uteba ya mbaba na sisi kutoka kama njira kusoma ngura kama utaba njira pasi. Tusoma na nega kitubu. Okay. Vous comprenez? Maman est dans la valise à là-bas. La Bible est là dans soko yana kitana na frontière ile makota na ndenge. Tana kama na frontière na ndenge ko. Isa ni mfasi maman na futa dike. Papa direct na soko bilamba ki na sumu na bina bilamba nyonso na sundola valise mobimba. Ndeko le marketing anga bakabela nga bilamba bapena kabiva valise. Ça va ça change. Aïe, il passe en social, il passe en réseau. Et si on y savoir qui, ça va dire que nous pouvons pas d'attaquer. Alors, tu vas quand wana après ça témoignage na il y a encore moins sur la clé. Mais non d'occasion. Quoi pour ça? Conseil gratuit. Linga. OK. Okuta nana kende. Zela tamegai. OK. Et futa. So bazata. 2024, et ça a un contrôle technique. Qui est la perte liquide? C'est quoi Yokinda? Sentiment de bébé. Kabela courage, ça n'a pas de possible de manda. Le roi n'a qu'un bateau à l'égalisation de la Ligue au Sénégal, à quartier. C'est ok, Moussala Coturé. On a dit Moussala. Moussala est à Canazira. Oh, tout va bon, il y a une humiliation. Sans humiliation, on décide des actifs. On appelle ça gardien, je viens dans ce là. Combien de bateaux, on va caber confiance, les bateaux, la base, on va les commander, on va pas famille. On va famille, on va au Sénégal, mais ceux qui ont Moussala à qui? On va pas se calmer, on va dire qu'on a elle au Sénégal à Diana. Mais Moussala, on est dans la famille, on qui parce que nous, tout côté, comment on va passer la famille, on va dire qu'on a tant que tu as dit à son camp, oh, tu vas savoir comment petit n'a pas. Il y a beaucoup de caméras qui nous savent après ça. Il va pas me dire à l'image. Pour ta confiance, il y a au camp on va communiquer ok tu vas. Mais comment qu'il va pour tout. Il y a une famille. Il y a un certain nombre de bien. Il y a pas de soucis banquiers de biso. Elle m'a dit que tu n'as pas mis ça dans le bois. Son mari n'a pas beaucoup au Sénégal. Quand il y a où est-ce que la sagesse même l'église pour t'aider. Vraiment. Solo comme un cambolé. Zambia ça fait ça sur pouvoir. Au coup faut ça un peu comme ça. Biyomo yo salo que l'église a yebi. Yekenge la banzela. Et yana ba kono. Et yana banzela musu pour réussir pour les canadiens. Sans humiliation ici des athées. Maman na zote conseil. Et yana banzela musu pour les ka umitunye mouven. Et yana musu kutunye so fana vola lo mitunye. Oh dai yo. Ubando kanisa ba susi makamba kalorata. Ya côté. Ou la bombe qui vous est bien sur le canisi. Vraiment. Tu as la confiance. Quand la bataille, comme aveugle. Vraiment. Après quoi? Après le sang, on est dans la nationalité. Ok. À mon avis. Attends, mais c'est mieux. Ah, on est sûr. À fond, il y a vraiment pas ça. Baba te fille qui est dans sa voie quoi? Ah oui quoi. Mathieu exactement. Monsieur les deux. Ok. Vivre comme on a dit faut. Ok. Vous avez ce conseil. Et quoi t'as passé? 2024 il y a quoi? Bonne année à moi pour manger tout. Oui, bonne année fêtée. Oui, bonne année qui est bomba. C'est que vous avez vous bête dans ma sœur, pas te payer. Tu bête là la pire à vous savez où est l'anico. Qu'est-ce que la quartier on va mon abo bima na tombe de mettre dans ma sœur parce que mon ami ça n'a pas tamba. Pesa qui donne un peu ça. Maman, tant que tu es à la bise, c'est on il y a un dans la bise que toi. Mais comme vous avez la vous à l'aise. Na beta ni que c'est dans ma bonzate, c'est na sisi kotia na zoka mamako, makolo, soko beto mipati. OK. Na robete la nani ngamo na limu sana. Et pour faire la ebe bila ngamo ta koniye, yeye. Kolom ki la tala ki te on changer, maman ba befuta. Na zope c'est non conseil ba befuta. Et le mini ba kona ba pamba ba befuta. Na tira nanga, na mona ki ba to bele ba otra vez na ninga mabe. Na solo bana zo kise mo. Na mona ki bato ba bila ki beta. Na mona ki bato ba zo saka kosa ko te toki mo ndemo zo te na mona so batika ko zo ba bongo bele. Na biso ko na ba mbongo fana ko mata mo yidi tuna sa commerce. Na zo te za fo to makambo la ta ko na pesa kala kinzina makambo si e simba. Talamba na vérité fou et fou dit.
Na ko mana ko ngate di vaka te personne za ba bi mutuye. Même le cas, vie c'est très compliqué. Je peux se conseiller. Oui, pasteur. Collègue et l'autre côté. Ok. Ça n'est pas. Ok. Mindi maka. Écoute. Utaoni ngama ko ngama ko zati. Vraiment. Na pesa ifoti. Nakam. Condition so kuta na moni ma. Liaka mbongo na niveau kuti. Moninga. Comme na série mo âge 30 ans. Nazo ba ko clair de ça na TV. Donc qu'est-ce que tel ko bi mutasa di kokoto. Di kokoto ki. Nazo soité. Ok. Ça va clair. Nous avons un petit, on a un petit nanga. Comment petit ce que les copies de semaine là? Maman, on a fait 10 $, nous avons fait 10 $, nous avons fait un côté. Pour la charge, on a fait tellement quoi les campagnes. Maman. Et on va prendre nos oies. Téléphone, nous avons fait la caméra là. Si quoi, téléphone, on a chargé, puis. Fona fungo la kolo na Canada. Donc na semaine la Moscou tu as ça pas kanambo. Ya on est sécurité téléphone. Côté ba chargaka et kufa. Abana charger fona ni misapi bi. So pila mo côté na kenda kotika ba tira na excitation ba tira na ya semu. Ibume vi et vimba. Il commence à kanama eza depuis la rata c'est ma 3 mois. Asa yo kaba kalki. Chombo so ba benge ganda kama kero kwa Android. So na biga na ya botali chombo ngaba tena. Mama. Mugomzi na yamba tomo na misha batikondi mabatenge kita. Frère yote akame foza bitumba. Ya chombo. Ya solo kritika. Telefona moza na benga mutu ko chaka seti. So ni mero pesa na seti na kubengo. Ko seti finana ikangama. No so kwa bia ni mero so kai seti seti wanga chance. Na kubengo. Seka uzana seti na gati yo yake. Ata na fini waka beat. 6. Loka, ubenga ngate na muzataka leo mituna ndeseti na yo exactly. Mama nakutana bakali vile wote kote kuna sana mokata. Mama ubenga kasi. Mama ubenga seti wapi? Sema. Sema unabenga ni mraseti funa saa tuna tukadesa na kabini. Penda ni ngate na kabini na benga sala 30 seconde kata. Na moka badenga mbo. Funa benga tina 59. Kwanza pige dese zaki. Mama kaka diselesi fango tunaboni bana kuna mtaka minigi namba hii sema kitu bwana suki hawa sema kwa hiyo twin lokati vraiment nataka bela yo on passe siku ya bela décembre kwa bala mingi kufika jeune fille mabala mingi kufuate tuana conjonctive forte baeba mwasi amalunga sosa mabala ndikayo kwa mandeka pesa la ina ndio na décembre attitude na période funda so moi mtapesa pesa kabisa zake sisi zake nazo pesa conseil basi mbele vous en révélation mabala tena mbaya ya vie je te dis non pas kwa kwa okini si mbaya vie na bina partir la tentation du qui zamba ngelo ko yoso kwenda dikama ngo faire des brèves bon mana période yo zamba kausi mobile pata la kodi mobile te ya yo mwasi so ko tangi preuve mobile na yo na jamais fait vivre en fond ta côté na motema libera orata ko tena mitema likora lokoso orata nza kulikola likelele not simba. Nazono belayo sérieux soko yokinga base. Go eza 2023. Makamusuna zepsa bino batubasi belo bafanya bakite mokonza mabala. Eza révélation. Na mona makamona mama leko ngatreni. Bibale eza avenir na belo kwa voyage. Voyage tu bozo que les ana ko kamisa c'est aussi la pécho échauffé. Un hôtel mais ça c'est au comité. En pas pour yebo mama bokoke. Mupepe la biso atana shamba nyeke na kokota kwa mulungie yeye boniko yo bateria na kamwe bonika mabala o kende pato amen boko sana mboko amen dia baba kego bubenga na defense na kufa kupota la bala tuna ndike ya makasi ya solo la pasi na ndo ba ekota keba na kufra o bono manata la bala otesibi ya solo chaka ba defense ba kali ko ndike ndio saba leo mwana mwana libala usenga libala akameze bele mero kasi ndimo zana so zana mobali kata ya solo pasi na solo de nucléaire toka boningo e comme na niveau mo so sakani mo bele so mapa na pesa mobali ya solo basi na bolingo bunga te oya ningiyo omana ke mama kebala mobali mabami saka na libala ndakamwe soko zapia kama ndo mususu mwambo ke ndo mususu azuma etiria mana mususu fo
Il y a solo. Autant que madame Obala caméléon, chaque couleur va changer. Faux. Hey, Obala caméléon. Keba. A commis vert, vert. A moni rouge, rouge. A moni bleu, bleu. A comme un noir, noir. A comme la orange. Vraiment. Linga Mobala za na couleur moko. Ah, so Mobala za te respectable. Il va les analyser comme tous. Mobala tanga te. So te na moi si moi za la soba te so ko lié comment na mateuil numéro 1 yo comme ça. Pour moi c'est comment na échec na yo bien en carte. Président na ni ba linga ma minyo madame na yo lelo ko lekaba quartier na paso bana linga. Vraiment. Ba linga ba peso makama ko pa musala ko na masolone ko kenga. Mais linga metele libala ko linga batele libala bino ba ko tsona na munga mususu mobile. OK. O mobile ko peso ma conseil libala na ko kenda na eba ba. Foji. Na kamwe. Na zama sima. Noir c'est blanc. Mama. Ba mama kala na kamwa. Apolisi biso ndenge nini sabanyas. Na kamwe. Ba papa kala batanga ni makazi te basala ba bideli. Ndenge ba polisi biso stress basala na ba basanza medi ebima. Lelo to sosala bisika malunga. Olingi mwa sola ti alliance. 3 jours kala bala kwa mafana. Makamwe zo mtawali. Mobile ni mosala perte de dépense à libala pour être fidèle de libala ba obali. Makamwe. Ezabo kwa nazo kama. Kala mabala bakanga no pangu temeza la vie fidèle. Lelo bakanga lukomba mariage kende na bakomimba kumesi na yini na mbongo baba ya mabala metana bana kwa sababu bala na pesi makolela na kolela so ki bala bepsi te moi si avant moi tana bias comme ça la dépense pour en tout cas kama moi so ya bali na camarade na nda ko tala yiko bala tala changer moi si wewe koma bomo poandi lelo ko zotulo ya mwana na tenda libale baby donc il n'est pas qu'elle donc nous comprenons des stocks à l'ibale mais aussi la faut comprendre ces gens les hommes aucun moins vie compliquée très compliqué biso on est tombé c'est biso tu peux si confiance na bien sûr ils ont vraiment tu peux que c'est la confiance na ndenge na vie OK nyo se nini na il va pas dire moi c'est la fantilier moi je me mets dans vie dire donc c'est monter moi c'est comme qui tient respect on linga on va la muta moi c'est ça ça mobile ko bacha tutu so ko zakani mo zalo no serie o mo sima mabe o to si ami ndemo ya ka to posa na kama so ndi mase mobile so ba bon ba ni ba so za na kwa ba ka ngena kwa ndo kwa so lakini si muyi ba ni bitumba wana sasa na ko se to ko ta pasta mutabaraki amuto mama sina bafana ereda ena masi amemina nda okobetela mama mudalinganga kamwe observe mama natalaka obotina masiba na moko mibale misala bikamna bimba lefe bata mwana kitunga sanduku vraiment okukisha meko difra kama sino na famille na bino da bafoti na akolinga makate si nous sommes danger point que yo ki avant ko bengana nda na makasi moi na yo fo bomba ka yema kama bino bale sila bino mibale comment vous que ne ba commune ko bala na parce que kama bala dobi ko bomba te yo ka mususu misi ko sali mariage on est pas ko bomba finir la libala on est ko bala mais ça venir na kamwe moi c'est abali après trop na kileta la bango on a pas ko ko ça yombe ça dit trop na to futa te atangi pota we ya wese Mangé a le colo yé beaucoup de chance de ça va dire dans la construction c'est pas profiter les 30 il va les pas mais c'est même pas 3 mois fait de rien qui toka moi qui là pour te masaka musala na ngame na feta le kola bino te il va pour c'est lui c'est ça qui na ça ko kweli ndengeni makabali kaka na bala babona na pesa ni bala te so za na ngo bala mais bala kana venir les stock quand même ça fait que des voyages va la calibrer ça beaucoup comme ça quand même moins dans malade monteur maman monteur oui vérifier tout et l'autre on commence à terminer un voyage essence monteur pose en panne pour bondir c'était et que essence c'est que c'est un même il va le comment terminer ici ma balle OK on va dire que bala a venir tout à midi maman zana na bala zo de bien misala ana métier na so c'est la tama fond va porter comme on ne peut pas pas qui ose na bali ko ya tanga maboka sala kilo ko tongo ki pourquoi abeta na cela vie a note parce que tu as osé tamu zebe ko ya mama babeko ti ta communauté ibala pia kasema tia zeni bali de la bakabeleke na famille so ça na métier te tamu zebe ya ka koma ko genge na moi si on dirait caporal na jida
Oh. Moi, je dis que finir moi, c'est ma beauté. On va dire que quand on est sans là, t'es. Donc, on a finir moi, si bon, moi, c'est comme ça, les même on a dit, moi, t'es là. Moi, on dit, on a le course, on a deux pour finir qu'on n'avait pas. Bam. Au bamba de sa batata. Quoi, ça a été à tenir façon de vous faire le babou, la recette va pour payer, yémo. Banana. Au bamba de la terre de famille. Tellement le conseil, les gars, c'est le niveau français pour les Canada. Ok. Avant le bélayo, et ça va nous sur le niveau, mais quand on peut pas subir le cas, il n'y a pas de quoi ça aussi pour la demander. Vous avez dit que moi, non, vraiment pas. La belle on va t'avancer. On a belle on a mona. Mamma c'est na mona on a kaje se ko tali ndenga ga fali akache ye. Mona katra na kupana eva. Oh. Asi ba mona kwa polina jido. Oh. Mona nini ngo makole kuba tete sa kwa tufaganga kwa misapetera mwana kwa ni papa. Ya solo na pa. Mona mkazo ni tanzube sasoka. Zube so kumba mana loko. Oh. Gabi mwana feza utambo mboka. Mama bana mboka. Tanga mwana nebe ni kuma bandeke nyoso bakija baliki. Mama. Mboka ngase kama tika. Mboka sana makambo. Esolo. Na zote ndio conseil. Ona iba yoki ayoki. Kambo te mokile. Okay. Na kola na kwata. Okay. Na lata ba pantalon ba de balata ba sindola. Vraiment. Na zo ba sapato ba ngaba kwa ngana nziamu. Vraiment. Na kati na cheba papier pour finir que na sapato. Wala ka sapato zo ke metan ko zo ba misabe vite ko mete ki bala mu ndu ki zo kisi. Ba sapato wa. Vraiment pas. Ba na ko ba wa. Et puis na fait question na diverse talinga ndio to kata ni kama famille. Kama na mkeme tala pesa ba tanini na peke kitabu. Boza ndike kwa famille. Mama akangana mwana tika taka banya nzemba alisija kindena binaki nzemba kiboko kwa nusu kwa tele sana wakati na wakati na badaka mama modela padana na pesa na tile mtu akala yeye banzema yose kipyo ni kwa tele sana wapi ya John banzema na yo ya moyo pele tika na mama kamo waseki tala ngate na kama mtu wenzamba ni nyinga na leki na bazila kudi ba kompara na bibeli fanyinde ya kende ta Mungu Yesu atika ndeni pamoni na so ya balo sio bisa kwa Yesu kwa leo kai kama na bia kwa kutinga ya moyo na kama kumitaye Oya kia sakina litomba Iye kuteloko na waya pale ya kufa tuzotana na papa sema kata change ngakapo yo sana kambo mama tika comment c'est que na matin monsieur de l'élite comment tu peux penser ça dit ticket non pas conduite bien la ticket dans zone vie OK voilà bon kilité na moni kumisa banza na soko mitongo vraiment pas so les gens ba la championnat de comment la vie se motive OK mama na pesa conseil ko bon c'est ça aussi ba million ti OK so tali ga nego zero juma 100 francs on va kimelo comme tachaba million na bani na moni chaque vie ça na niveau na mo ko raisonner na pesa mtu msusute raisonner na niveau kama mtamba chida on nyo umela na vie lingayo comment ba tembele ba papa ba sanga mbonga na ko ba papa na mbonga ba kufa no ki Maman. Merci beaucoup. Et Pasteur John Matia qui te retrouve dans cette émission. KTJ TV News Monde. KTJ c'est plus fort. Donc c'est bien un numéro de orchestre. Ingénieur. Ingénieur invité de sénateur. Ceux de ingénieur Chardin Tieka. Tieka Oumela. Depuis grâce Oumela. Dorcas Ngoma, Josie Okano, et Bogos. Bogos, Oumela. Ok. Ça sera depuis mes collègues dans cette vidéo. Courant, c'est pas un mot. Voyez, maman. Quand il va qui va voyager à Porto, et les gens vont dire comme ça. Babi partout dans le monde, partout.
Chaque vendredi, samedi, 17h30. En plus, on va voyage. Voyage, nous, on a On a voyage tout. Donc, Ça va plus 44, 74, 04, 01, 82, 25. Voilà. On est ensemble. Tu l'as mis fort vraiment. Ça va pas mourir. Pour casse base. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci de la confiance et de la fidélité. On va faire sur la KTG Culture Africa. Quand on est les amis, nous avons toujours info réelle. On va inviter les monsieur à collègues. On va mettre la KTG Culture Africa. Pasteur John Lité a pété les était au CPLI. N'a pas de la place et je me dis non. On va aller sur la Sima. Maté mon collègue l'autre décortiqué l'actualité aux états dans boka na biso dans mokolo molelo na pesi ba nyoso bazalaki na sima ya caméra na bandi bongo na sénateur Bukete moi la Congo ya solo pourquoi pas na chandelité quand na gracement na pesi merci na kwa za mobandi na ngamo confrère chéri et au camino on a benaka mon bali ya mwindu balobi tika wana pour changer te s'abonner massivement. Bye et à la prochaine 2024 malamu ma meilleure vie na babonner na biso nyonso bye bye.